www.potonapoto www.potonapoto pour comment on a été Bosco et moi comment baïni m'a jouer. Bazam mingité le seul président na kata groupe na ya zuba rôle clé principal à PC bana Bosco d'avant sa tempoté. Benga 4-5 personnes ba au bengi bango au 26 tempo de cahier. www.potonapoto. Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com. Merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission des découvertes. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse Julien Boutalata Tala Lelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, il est Mbokate de la presse toujours dans le système de Infukama, des éléments, un temps pour tout saut, on a bino anda pour émission bino Tala Lelo, émission Nzamba Sali Mikolo. Émission za sikalo kwa ka dessin ba dessinateur. Émission ya makamutu tout à distinguer na domaine na yi. Pe émission betaka parcours na yo, c'est-à-dire ozalaki nani, pe okomi nani. Yango intitulé za Tala Lelo. Sans plus tarder, bandeko na biso ya internet bana na biso partout dans le monde au bopesa ka le Mbokate de la presse Julien Boutalata Tala Lelo confiance. Lelo tozana invité na biso o toyeba ming o toyeba kité à travers émission Tala Lelo quand on a essayé bino émission Tala Lelo to kotaka na ba paramètres nyonso na cadre ya Mekato plus introduction. Quant à moi je tiens à remercier les patrons de ce site Lamine Donfo Moussakoli, pourquoi pas na Flozi la bête des belles, c'est-à-dire que Motema ya Lamine Donfo Moussakoli na pesa pembote bongo na mère Mila Bela Dinganga, c'est-à-dire que moi si à l'Mbokate de la presse Julien Boutalata Tala Lelo, c'est-à-dire que moi si à l'Mbokate la PCP Bambote Sigoza. Un grand merci sur na Mima Wetu. Donc Mima Wetu, c'est quand pour na Mima Wetu. Pourquoi pas na Fredi Mayemba, Tantine Boutalata la chinois noir, mtasela bino na mtasali kina bien même ba parler. Pourquoi pas na Neville Mputu, na Baitu Botala biso. Invité na soza lelo, ezali artiste et comédien. Poto na poto. Nini oyo sana noté na monde ya comédie. Oh, pense qu'un jour au sala, le rôle aux envies. Bon, Isa Pena est belé parce que naza artiste. Na baka naza artiste limité et eux ça là un souci na raisonnera mingi. Un jour pena beta tonalité parce que yango comme teti kala na kati un monde de vie artistique. Donc pour na ça là yango na mais au monde ebi Bosco na ba angle nyo surtout. Pour comment na ga été Bosco et moi comment ba ni ma jouer. Bazam mingité le seul président na kata groupe na ya zuba rôle clé principal à PC bana ye moi jouer tam sous na film même sous jouer tam sous po banga no mo ko kanongo te nande Bosco d'avant sa tempoté benga 4-5 personnes ba au bengi bango yo au 26 tempo de cahier ko le cahier onan bit ko te bidoni ngana tanga ko non bande ko nga tout bazo monde ti tozwi neti masana ansiluzolo avant sa tempo ko kena ans 2 minutes avant sa tempo na ndenge na ye venanga José de Londres sida bilele ex-président nanga avant sa tempo na ndenge no tala venanga yi fioti ngoma motemba mandongoma donc avant sa tempo na makamba teli scénario au Bosco ko landa na sima idéologie fioti ngoma parce que na beta ka cette pour na landa de vient na makamba scénario. Si on a vendu dans raison à vieux fioti ndenge la tala ba film est trop dans mon avenir qui était idéologie scénario vendre pas naé idéologie scénario vendre pas naé président Bosco quelle est la différence entre théâtre et cinéma différence c'est ça théâtre théâtre donc tout ces bazar mingi na ba d'improvisation mais cinéma ça donc tout le monde est cinéma et ça là-bas non mais nango ou bakenda nango mais au biso to salaka et ça théâtre vous comprenez théâtre parce que tout ça là-bas improvisation tout ça là poto na poto. Président Bosco ko peut sabiso différence entre quelle est la différence entre cinéma et théâtre différence c'est ça parce que théâtre et ça comme nous avons un spectacle quoi et ça là dans la salle na salle nous tout ça boé na bibi play batu bakoti toyé to bimi wana take artiste to ça les spectacles to benga spectacle ya on dit ba benga théâtre
au nion surtout et ça que quand la TV net tout 500 nion surtout à généralité télé grammatique ba nion surtout donc il y a tout bien à cinéma ouais. Président Bosco, depuis que tu as chité une émission à Bisso, vraiment, quand il y a une émission à Bisso, parce que les Bosso, on a quand ça a toqué, on a dit à Bisso, une émission à Bisso, tu as les polémiques, ils ont raté. Pour cliquer, il ne faut pas tokomao, ni ni na tuno, o quand c'est na tuno, na bo tuno, pour son tunio, m susu, biga ndez a ibe samora na yo, ndez a toujours te. Yo zolo bana tuna, mais son na tuna et commandé mususu. Président Boté, non, président Bosco, oye bisabiso na nous. So to lobby par exemple na misa na biso et que na ba tunini ba groupe mususu oyo mona manga na banzonzing, so ba pesu yé mané entre yo na ye, boulé que na ma Dieu que na bien na tournage. Donc na banzonzing na se senta à l'aise soki nazata mususu na Rabi Mavinga so nazana Junior Lusaulu soki nazana mère na ngai Bakata so nazana Xil Pechanga so nazana Sila Bisalu donc na se senta penza na jouer tout ça puis babilo mususu na ve na Sida Abile les José de Londres na Duche Kapanga président na ngai ancien président na nga donc na se senta penza qui était nazana katiage donc passe na yé développement nanga ino ni esalaka ke ba artiste comédien na ba actrice na biso soki kaka bakei kaka poto tala lelo balali la plupart na lobi nyonso te parce que na kana ce exception zanga te bon balala na façon ni non parce que na epekuna basala musala pour dernièrement awa bauti président nanga José de Londres bauti osala na spectacle mo bauti osala na Suède na Metapinga na vieux basali plein na kata Suède donc ce que zaki balalaki ben Suède ça le wana ngaba tondi sangote le kola balalaki te yango sale tondi c'est qui bazaka en actualité balala te batu baoze la pièce où tu es sanga lisolo a que pièce moso bimisana et petit so bois qui ont déjà ou bien c'est que ça niveau ni pièce wana na bois qui ont te tous en on adielea et ça deux pièces adielea na contre-cœur oyo batu bazozela na ndenge mwa dega adele ezo ya na ndenge mystique eza na lobaki na okendela nga na banzembo ya ba musicien na biso oyo ya lelo te nazongi nga na ba ancien succès donc ba o ba yebi nzembo wana adele ya eza nzembo ya Papi Tex leyo tiki bana émotion donc nzembo wana tokenda to développer ngo eza na batu bakolela na film wana eza na batu bakoseka na film wana eza na batu be bakosilika na film wana donc mutu tout akozwa part na ye na kata film wana parce que e ya mabe président Bosco to comme na suka émission na biso na ebité mot de la fin no ezani vraiment ndenge le kine émission tala lelo mot de la fin na ngeza kaka toujours na ba fan na nga balingaka mingi obo sepelaka toujours na ba Eva Bosco banda to banda kozwa chance wana et pas mais s'il te plaît né pour vaincre les tiki mbukusu oyo lelo abenga nga le cerveau monteur de groupe Impact ba film na pesa bino et belé Aigle Royal pezoye la bino sous ba film asika donc au bozo mona bo continuer ko tala bo ça toujours la confiance na ngai et le banango ve na ngai fondé KBA donc talaka kana benga ke mon papa d'amour parce que talaka donc tout ça toujours pour na bino boko sepela bo continuer ko sepela makamba bezoya après adiele ya tango boko zwango merci à trop le sousuna nana takaza et sepelisa donc merci na ndenge yo ko lamsa biso sous artiste comédien parce que nzonzinge kufaki lelo oyo soki to komo zonga sur l'actualité et ça pour nana takaza pesi biso chance tout ça makamba bien quoi donc bo ça la toujours na confiance na biso bo ça la toujours branché bo sepela toujours pour tout ça bino toujours sepela toujours quand tu bisa kibino na pesa mbote bongo na mon ami Zini Kumbi wazali bongo cordon il y a www.congo dialogue Zini Kumbi ya bazini na pesa mbote bongo na Freddy Akimbe na pesa mbote bongo na chinois noir c'est-à-dire que mutafima fima Jésus ndena lobaka toujours soki chinois nga kufa ta liwa mai pa mona na cercle pas nzoto mike makasi pesa mbote na baitu ba tala biso na mère Mila Bela Dinganga un grand merci na tantine botala tala et pourquoi pas na Mima Wetu c'est-à-dire que famille mobimba na pesi no mabambote belé na habité ma président moi 2-3 personnes ba tala et puis sopé maman za au PCP mbote donc to pesi trop na mère na biso to linganga mingi Bela Dinganga donc talaraka babi moi si moko simba mina les grands journalistes quoi donc tikala umela donc na pesi mbote trop na bateau nyo surtout bolinga Bosco donc la grande dame de Danemark Fanny Bitemo petite sœur propre
Pris Cabanel na kati ya Italie babengaki toujours maman kuluta bana number 1 tikala oume là toujours na bosanité Véronique Masianga Véronique Wasianga na kati ya France maman nangoza toujours na cœur to pour takao toujours parce que so la bien koleka donc na bosanité fondé kabe ya mon papa d'amour na kati ya Suisse wana babi sans yo Suisse hôtel maté ya kombe tata moi sa bana toujours na kati ya Suisse ya fede oyo ki et na lobby et ça la bien ba collègue nanga tout artiste comédien baza libanda en Europe Metapinga José de Londres Duche Kapanga Ansi Luzolo 2 minutes venanga Sami Mokili président nanga Devos tozui ba Gabi donc ba tout au libanda mboka to pesi mbote to linga bino mingi parce que tout ça ensemble na bino donc monde entier mobimba o linga Bosco bozala toujours pe Bosco portable toujours na cœur ba mina nga nyonso to ya Facebook ya WhatsApp o wapi to sola na bino oyebi to sola ka me Bosco tangi yote bozé belé tellement donc bozalaka toujours mbala sima to tanga ba kombo po oui ba ke bozalaka merci à tous ça l'appelle bien chinois noir bandeko bazawana selon ordre moi ta moi deux personnes donc 3 personnes tu bébé gandé ça représente Bosco comme c'est un peu micro. Ah, merci. Na pesi mbote na famille nanga mobimba, famille Munga. En tout cas na pesi bon mbote. Na pesi mbote na kamai na ngai Clarisse Kiamwini. Na pesi mbote na kamai na ngala. En tout cas merci à tous. Merci beaucoup. Na pesi mbote lancé bosé belé. Je n'avais pas autant donc aussi sa carnet. Mais na bosanité fondeka beya, na bosanité c'est maman asi. Na bosanité dodé va mavumisa. On a sepelé na moins logotine na zoa qui donne a sepelé makasi. Donc il y a deux le grand artiste. Nga pesi mbote langa na oncle langa Pablo Mavinga à la Paris na pesi mbote na bande kolanga nyonso vraiment na lingi bango mingi vraiment. Boum. Ngako ngana pesa ndembote na batutunde balinga biso reconnaissance de président nanga Bosco Kanungwe poso yete est-ce que bino bolinga boye belongyo nga boye bangote donc mbote belé vraiment na Chana Ilumbe la verdose moi si moi boya lengi na kati ya Belgique précisément en Anvers Gisèle Zinga depuis Norvège na lela bino ya trop fibre optique la naturelle ya fondé kabeya. Merci vraiment bino. Nalela bino trop. Rosie Champagne na bosanité. Bon, merci beaucoup. Ngana pesi mbote na ngana Djibouin Nzungu. Sans oublier Jonas Mundende na Paris. Na pesi sumbote na ngana les grands juristes Denis et ça quoi. Mbote belé ba bisu belé na kata met. Ouais, merci. Na pesi bambo de na famille na famille Kabongo. Oh, ce que bazali mbote vraiment. Pepi mbote na pesi sous famille mbote na moi si na ngai femme que j'aime beaucoup. Carla la belle. Vraiment na sepel magasi na pesi mbote na Christian original Swag, Père Batof Munduki, Gole les barons. Mbote belé vraiment. Ouais, je suis en guest à la Nanga, Mami Nzuma à Paris, à Londres, à Bosanité, Mimi Geraldo, Nassi Wembo, Rambo de la Terre, Masaranga Cédric Badiata, Nalina Kankoi, papier ambassadeur prêt à Luanda, Maman d'amour, Madame Chati, Shuna, Madame Apoto, donc, check quoi. Ok, merci vraiment. Premièrement, on a Sambo, tu es président Nanga. On a bien vraiment mon papa d'amour. Donc président Bosco, on a payé vraiment un beau tébélé bisika Ozali et on a payé ce mbote dans la grande dame vraiment de London. Moi en Londres peine solo. Les babi Sylvie Kiyama, maman na Jonathan Kiyama, en tout cas mbote vraiment bisika Ozali parce que moi conseil na eux ça là vraiment m'envoie bien. La petite sœur propre à Martine. Pourquoi pas toi mon papa d'amour, Foné Kabea. Les papas si prend moi si vraiment biso pour que tous en tout cas mbote vraiment belé sali kitoko. Ok, merci. Na pesi mbote mingi. Il y a le na président Bosco Kanungu.
ya mibale napesi mbote na famille Kololo Mobimba nyonso balandanga mpe napesi mbote mingi na Sarabeka mpona clôturer basali mingi na mon pasteur Révérend Dokianja Batonda wana mama papa na nga nalingaki mingi. Ok. Sans oublier, nous avons rappelé le numéro. Nous avons besoin de contacter Ngonga. Donc, numéro 089 57 61 844. Donc, au Bengi aussi, maman, papa Ngonga. Donc, pour nous bander là, ils ont même numéro dans la WhatsApp. Ils ont 089 57 61 844. Donc, ça va. Merci beaucoup Nabaye Bolandi, vraiment émission Tala Lelo quand on essaie une émission Tala Lelo to créer sans polémique l'essentiel bozu implice na 30 minutes to 1 heure du temps to 25 minutes aux alaki na président Bosco l'essentiel bozu moi de na oboyeba quitter à travers ne bomona qui président Bosco na habité vraiment ni o bosana ki ko ba ki sali sous pe numéro contact et puis au PCP siège à répétition na ici za raté bon on a ko baksa kaka e bela ba salam kaka na moi je présente l'émission Pelengi toujours na kati poto na poto Cynthia donc talaka rayo fou mais là donc papa na ngai Georges Okito Dimba na kati ya Belgique papa na Virginie papa na Sarah na kati ya Belgique talaka famille ba ko tsanga na kati sanga Bosco zala kimia ba kamwa yo donc non c'est là toujours papa ba kamwa talaka mokila ondenge lobamaka donc pour na contact chief apesi numéro na ye numéro wana eza numéro na ye pe même numéro ya groupe o tout ça pour ça zo Bosco na contact obenga numéro wana bapesi ozoye donc c'est ça o ya lingi aso na Bosco privé tant obenga numéro wana to yeba ndeni to beta bakati na privé ngo ndenge so siège ya répétition li ya répétition ça siège ya répétition eza na avenue Saïdi na Matonge donc na bar Porte Rouge, tu répètes chaque mardi à partir de 9h, 8h30, 14h30, tu aussi ici répétition na biso. Merci beaucoup président Bosco. Merci beaucoup. Merci beaucoup na baitu bolanda ki biso to yambela ki bino ya bongo ya bino ye wana vraiment président Bosco o mato solo na ye l'essentiel au bobakisi un plus neto baïga pas trop de polémique pour émission tellement faut pas qu'à polémique des arts juste tenir l'essentiel. Encore merci na baitu pour pesa biso confiance. Encore merci dans les boss la mine Ndovo Mosakoli oh bon azo préparer mariage na vraiment tout cas la belle des belles Flozi la belle des belles. Encore merci na Chinois noir sali gena bi même no parler na cadre ya Mekato plus introduction. Encore merci na monteur na biso El Sublime Neville Poutou. Encore merci na Saint Bombo. Encore merci na Mère Mila Bella Dinganga Skin Mère Mila en tout cas bambote belé Ozali, bambote belé na mima wetu, bambote belé na mama Efini Bongongo, papa Emmanuel Botalatala. Boss abonné na www.potonapoto.com. Merci beaucoup. www.potonapoto.com